Nalingane ba orgueillité, nalinga ba impolité, ba indiscipliné, ba mitema mabende nalinga ba moté. Lelo nde koma makasi, lelo nde pene koma makasi moko impossible. Oh là là. Basi na basi ba wela basi. Suspension au moins. Bon, suspendre pour nani. Asa na organisation ni ba suspendre. Babi enda za cause wapi. Zela nanu cause ya wapi. Biso ba rejeta biso na ba kobenga biso na ba tournage muso ba nzanzi on a mipesi na groupe na mipesi pe na TikTok voilà ça m'a cassé côté wana et en plus différence musu to bosani ya kindoki. Vous êtes sur Top Media TV. Mbote na balandi nyoso ya Zip Zap, mbote pe na bandeko nyoso o balingaka vraiment chaîne na biso ya Sarato la TV et puis chaîne na biso ya Top Media Télévision. Bandeko na ngai lelo yo tozali bongo kati ya dossier na makambo ekolimi ba comédien et kaka ndenge tozotambola tokoyambaka ba comédien moko tokoluka toyeba qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ba organisation nyonso ba comédien ba salaka na matanga esimbaka te? Pourquoi ba voice? Pourquoi ba capture? Pourquoi ba suspension et yaka toujours ceux qui mutu moko ndeko moko apufi ba makambo nyonso ya salité bimaka na communauté na makambo etali ba comédien. Alors lelo na se na lobaki te bandeko na ngai photo bana okende ko luka siko bana mibali. Po bana basi ezozarara ya fingi ya zongisi ya lekisi mais toyoka pe point de vue ya bandeko na biso ya mibali o basaka na bango musala moko. Alors lelo na ya belabino ndusupu tokosola na ebele makambo etali carrière na et puis makambo etali actualité nyonso ezolié musala na bango ya ba comédien. Sans plus tarder, je dis un grand merci na ba meilleur fan du monde, un grand merci na président bébé, la présidente maman Nathalie na pesio merci na Majab Gospel deuxième édition ya calamité. Tata Poe Fapekato, un grand merci à toi aussi ma grande sœur chérie. Merci na ingénieur, je suis derrière la caméra, pourquoi pas na assistante na yo Ngala. Et un grand merci à papa Diego Milito, l'homme c'est l'homme en cœur. Ma meilleure fan, Sol Mbemba Makela Kumba. On a déjà dans les commentaires. En tout cas, j'ai dit bonjour papa Diego. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Moussala, ce qu'elle est bien. Oui, Moussala, ce qu'elle est bien. Mais qu'elle a qui toque. Et bah tournage. Oui, bah tournage, ce qu'elle est bien. Plus c'est un groupe, on a mis trop dans le groupe, on a biso, bah rejeter biso na ba kobenga biso na ba tournage muso ba nzanzi, on a mis pesi dans le groupe, on a mis pesi pe na TikTok, voilà. Ouais, surtout TikTok, vraiment au côté place moro. Concept wana ya retravailler, c'est madame, et peut-être wapi na TikTok maintenant voilà carton hein. Oui, bon, ils ont qui madame on ça la yemoko et après elle quoi associer nga. Tant associé à des psychos et puis ils sont en plein. Oui. Talaka moi je suis reconnu. Et puis na sali tout tu peux pas reconnaître madame. Ouais. En tout cas félicitations déjà côté encadrement par rapport à TikTok ningo salara batu basepelara nango. Alors auto lobelo moko eza mutuya batu babengi sarabino babengi sarayo lisusu te na ba tournage donc banzondi quoi. Sur base de quoi? Je ne sais par pas. Rapport à talent? Je ne sais pas. Talent les alliés. Les alliés pénal. Moi je suis un bon acteur, un techno-tacticien, bec de scène là. Nami pète à tout le monde l'équipe mutute. OK. Na l'équipe pour le théâtre mutalega mutazate. Roku tapela mutuma beto lo mo kamo. Donc les anango ba toye baraté sur za. Tu éviter tam sur mon biso to ba to ici. Babanga biso to lia ba succès en rien. Et là succès le théâtre, c'est comme de l'athlétisme. Il faut savoir se faire passer des relais. Ouais. La petite chose, il faut savoir faire relais. Mais tu peux savoir relais, simba simbate, basa peu orgueillité. Parce que théâtre est humilité. Parce que théâtre, tout le monde ne peut pas tout le monde. C'est comme ça. Oui. En tout cas, on parlait sur le groupe Nayo. Tout ça, premièrement, dans Katika Yamasoule, tali carrière Nayo. Dans le groupe Nayo, on a s'en sortir d'Engening. Est-ce que vous avez un partenaire? Est-ce que vous avez un sponsor? On a un pour le groupe Nayo et les Maïfanda. Oui, Naza un producteur Nanga. Wawabakula Walijo. Sponsor numéro 1 en Zambie. Sponsor on balé maman nanga Red Zolando ayi tabesanga ba conseil. Bon, troisièmement, wawabakula Walijo papa na Brinela Moka amour na bijou en France, mon ami du siècle. Naza pe na partenaire nanga Fulgence Basiloa, le grand prêtre, il est basé en France, Fulgence Basiloa, grâce à producteur nanga Wawande Ayelingaye, Ayena Iverenga.
partenaire officiel ya munene eza Francis Onodinga ono tetelake mafumbe Bokelo na Manchester donc batouana misatu nde bazosunganga en plus na madame nanga yesu aza sponsor légal yetala ce groupe nanga comme na cinéma qui amona ye comme les fleurs qui amona cinéma qui amona de biso na kombo madame. En tout cas, merci au répondre biso penza kitoko makasi mais ndenge ka uti ko se plaindre babenga ko sustain analyse dino ko sala na théâtre akala na théâtre o ekomi lelo parce que différence sur le plan technique, travail, production, la différence c'est ça. Oui, différence c'est ça makasi. Surtout la finance. Bon ça nous finance. Pour finance t'attends à la peine bah ne peut au foot biso. Donc bon on va ça muta c'est la film le biso on va ça muta moko ya yo caché. Wow. Bah on va ça muta moko caché. Mais le loro pour ça film. Pour ça la film. Tu ça la film était. Bon là tableau. On va sur 2000. Au sali film mon ba 2000. Et puis bah on peut sur mbongo ya avance ya film zoya. On a volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, foot montant par volume. Oh, maman. Ils sont au foot à ma bien, mais tout ça la folie de ma vie. Tu sais, il y a un tango de tout ça, la construction, comme ça. Donc, et sur le côté technique, te belé, ça la film, moment sur la tienne YouTube, image est bien. Qualité. La qualité que les habitants, autant le moment flou, nous sommes ça là, comment on appelle ça, synchronisation. Et donc, trop côté travail, ça les soutient. Maintenant, ça plus bas c'est que ça va tout. Ça commence à la plus comédie. Ok, comédie, ça ressort ça là, vous avez s'attendre à que vous seka. Mais bah ça ni bah c'est qui. Mais bah mususu, bah zo jouer mais amoni bah lobby mimi et l'autre on a kangami nango. Bah mususu ali kolomoko. Et là, on sort comme ça. Parce que ce que tu es patron, le roi a mis mini dans le colon. Mais moi, je suis polyvalent. Je suis partout. Patron, domestique, voyou, moutalibo, nani. En tout cas, non, donc, on est capable de résoudre dans le pousser à battre. Donc, voilà, donc, différence, ils ont ma casse côté. Et en plus, différence, nous sommes au Bossani et Kindoki. Ya kindoki ya motema mabe motema mabe tanga kala zakati tanga kala peno mo bolia na badini ensemble tikipelo bolia c'est tout un problème vous avez petit veut no keboye oye ozongi po meli o meli pena ko bike o mutu na nga mais lelo comment mutu ngo banga mota mususu pa allo atemina bouteille naki ngati kaka ngate mana tika ngala mvuluzi ngati kaka l'homme à la chapelle rouge, donc tika kana kei, donc il y a que bandar na zone yana pour moi ben d'accord avec ça. Mais so tchake zo yo nem token. OK. Ngati yo nem token. Ngap na ba yan kio. Yoki. Ninga sa ka jeter. Donc on a la faire na côté ton chapelle na chima sa ba bien c'est chapelle. Alati. Yo siko sale ko do sala. Vous aussi. Donc Kindoki, oh et comme il est dans le monde du théâtre Kalezala. Ezalakate. So mo biso donc ko papa. Kakaboye kakaboye kufi. Comment ma belle moteur ma bende siko moteur ma pays. Comme sous au monde na ngwana o moni aluka gentil. Ndoki. Esprit ma belle za na kati na. Donc so nga. Et puis so lobino likamu, o mo tosi yango. Aka lobino likama mabe. Moi yeto so yete. Ondimi be. So ok non à quoi bon que non semble là yo mutondi mil kama je tira la vandi bo muto ebisa so bobi ke muto tana bisete la ba biloko muto asemble la nda lo ba bon te tika biloko ezo me ba ko ni muto atala ba mo akiminga abie ona ko kite mais ba tunyoso ba prêter lito et pas muto nyonso muto lobino bo moi oui ya solo osemble la te mais à église moi be basimbi akoyi mais esprit mabe ngalo banga so nakena mo sitanga l'église o menga l'église na bino so nakekuna basimbi na passer no koyi nanda koyi ate o yo no sa ne bo yo koyi ne se ba milimo mabe bonga basimbi ngako na yakate mais na yesu wala basimbi na koyi te yo ke na papa ma basimbi yo o koyi aseke milimo mabe koyi na ndako te suka kuna
En tout cas, le lobby du Cameroun est très important. Et ça, analyse au biso ça souvent. En tout cas, liwa ou ekomi lelo ya ba comédien et puis ba ranking. C'est ranking les autres à la sur base de quoi? Yo mo oza victime ke ba benga kona ba tournage te. Ce que ba ranking wan les autres ta. Et où tu as interprétation du message. OK. Na koloba par exemple, dès tu yo bonabi oui que Aïcha koko émission na salaki lumière na ngeza iki fa ba ba isa lumière. OK. Mama Aïcha yo balinga kote nano lobite yo balinga kote émission kaka salaki ezo kende nano pesi message te. Donc on doit interpréter déjà. Pour musicien soyez babi a interprété nzembo na ye. Acha na ba nuance. Kasiti. Donc il y a un album te donc à interpréter. Il y a le message, il y a aussi l'interprétation du message. Il y a un homme de boti babiloko. Yango. Moi producteur et apesio 3000 ça film. Donc tu me dis président et puis si il doit ça filmer. On peut se mettre 3000. On a 1500 dans ça là. Mon loko boma pena théâtre kufa. To balona internet yango. Ya ba pirate ba bimé belé. Pirate amona yeloka le beline de konanga mabe na ko pirate. Et banda pe bongo. Ota la Congolais qui s'associe na Nigérien. Ba West Africain ba pirater biso. Ba banda piratage ba West Africain. Congolais zo nous ta même là ba on marché. Voilà. Yango ndesi. Mabe makasi. OK. Et bongo lelo kotala so kotala lelo na monde na bino ya théâtre. Apparemment tous ans la bande ko na bino penza ya basi oyo ba komi lelo ba productrice bazo produire penza ba film makasi. Mais apparemment on a peine à quatre ba film na bango penza te tant que yaka. Belle fille ici là. C'est pas si là on a joué déjà. On a joué déjà la film, on a joué. C'est pas belle vie non on a joué. Mais on a joué ba gag il y a belle vie. Ouais. Na mamo seka ba nani ba modéro peut te jouer si la peut te jouer na ba gag il y a belle vie. Donc tout ça là on déjà ba bilo mo te jouer moi kala. Tu joues déjà. Entre bino, est-ce que boyo kanara entre bino des araya mo tu as ba journaliste basi moi groupe na biso pe ba momi moi groupe na bino pe ba job solo laka. Est-ce que bozara na moi ambiance wana ya ba collègue de travail? Ambiance surtout ambiance ça la makasi kala. Moi na zo biso surtout peut na casting. Dès tu tourner par exemple le vendredi, tu tourner lundi. Tu as casting lelo ngona ba ntango ya boyambani bon sombelo ko dikatela ngana ezalaka mais on dirait ezaka soutenati ezaka soutenir comme lelo ba bengi okaka to tourner jeudi oyemba la moko obani maman tourner ba beto tam sur na WhatsApp mais ezaki liboso boye casting ba pesi nono ya à boire kaka tam sur na transport to kutana le ba musuba so s'agence avance azui. Mais les deux arrêtent sur maman beaucoup tellement n'a pas tout ça donc cohésion pour jouer zati au moins PC va pas se mêler mazo komati donc bilo ko wana ndisiko kale zavi na moi siko je ne sais pas siko toloba nini ke théâtre ya kalana ya lelo théâtre kaleleki ya lelo alors eleki ya lelo l'équipe na ya lelo le plan professionnel le travail apparemment lelo ko travailler à souster les ala ke ba répétition ba tout on dirait ba comment na bango professionnel ba ko benge lelo ya longo lelo ko ba benge lobi on dirait travail ba les ala te semaine on y a surtout dans ba répétition les ala souster omoni moi na sepela lelo ko na te qui to kutani maman to bali travail même léopard na biso même les professionnels les locaux s'entraînent toujours moins cohésion parce que au moment mutu musubo tiens bo moi bi mutu ana za fo abomi na scène abomi était ya kokinde pour rattraper était ya bilo musu toujours au camp parce que babi jouer c'est vivre et subir les événements sur scène tu dois d'abord vivre nga il faut na vivre yo pour vivre nga et nga mo pe nazo vivre ozomona donc ozo vivre pena na scène il faut na vivre adversaire nanga ton partenaire il faut na vivre mais yo yemba moto kutani boye sans pour autant te préparer ma moto badi oui la théâtre c'est improvisation mais nga l'improvisation c'est dans la créativité avant mon temps créer il faut avoir de l'esprit pour créer papa nous sommes des demi-dieux maman des demi-dieux Dieu a créé le monde nous nous créons sur scène donc c'est ça
donc tant où il faut ça la création. Créativité fait ça na yo. Alors pour créativité il faut vivre. Et quand tu ne vis pas au quotidien la scène, tu commences à faire n'importe quoi. Moi papa au coquité. Papa on va non jouer, on va no boire rabato. Et le reboma yango. Donc cohésion en ande sikoyo. Donc théâtre à Kala et l'équipe a dit mais sur les plans financiers. Apparemment bateau bobundi pona maboke to théâtre na tango akala na bateau bazoya ka lelo lobi awa tout le monde ba mituka ba mapangu ba voyage mais bateau ba kemba na musala ngo ba pesa corps âme esprit na musala ngo on dirait chance pesa ezo sourire te ezani donc différence ezani au moins bateau ba bundi makasi tawana na tawana bateau bazo sunga tout bazala vite. OK tant on est au lela wana ba série wana bato ba yite po ani bano mona to stop kokaki mais siko ya tout bato bazo lela na sens que kibopo ba wala ki bo pauvreté à théâtre ba wala ki sango nde siko yo bato mo sunga ba mususu pe bota musu azumo mutu bane na ndenge mo boye vite ba bi théâtre salaire à théâtre est raté go ba futo salaire bo pe no sombi to voiture to sombi lo pango to lesipenda kuto somba provision ça raté connaissance na théâtre ndé muté sala à tout bazo biloko mais ba musu ko ke non nzela molili amoni ki azo rapidité akinza molili po zo rapide te me ba bibo makasi net chapelet na o pe et yango sala ra ke ba pe ba za na moi ba réserve mvuluzi question okilo ba mvuluzi yaka mvuluzi yoyo mvuluzi suka mvuluzi ezo bangisa pe ba so bangise ke yo po banga o muto banga papa so bangi ndoki ozana faible. Mutu abanga ndoki pourquoi? Yaka. Usana. Mutu ba ki magena musika de approcher. Approcher. Ndeba kizara bino bokota na bakisi boboma na bocha na ba maladie bokwa na bambasu ba poison. Selon toi nengo fandi na kati ya monde ngo. Est-ce que ba propos na o batu ba kizara bino peza na vrai? C'est vrai. Mais ça vrai balobaka ya solo. OK. Balobaka ya solo motema mabeza lidonga kama batu mususu. Ba peso poso ko tshela mutu supo ko tshia. Nga kamora ofandi pena bo un congolais makilo zo tamole pa neta mo epano. Osuko tshela. Tshela rwandais. Tshela burundais. Yo mo tshela congolais et puis congolais ne collègue. Ça fait mal. Siko batuana nde. Batuana na ba o ba kwa kila malade. Aki bana so malade ya boaki. Ça fait très mal. Et puis comment kala ba ona bango. Ba biso ka mekate. O mona ngote ka mona batuana ka comment batoka ba mona na théâtre na mingi ka bango na bango. Ka bango na bango ba shwa mingi. Ba so ba lusa baningo mo ya to ke place boy. Akena yo ebita memi yo boy. O ebaka memi yo poani azu bien. Azongi boy bango na bango kaka. Donc qui si pende zo exister na monde. Ba biso ba Baptiste boy na na boka. Ba modéo na na boka biso. Nana omeka. Isanga bana lemba. To tshebela bana lemba mutu akoka te. Bana lemba pela mutu akoka biso te. Surtout mibali ba akoka biso te. Biso sa ka jeté yango monaka bano banga bana lemba. Bana lemba bana oui bana lemba. Biso akoka biso te. Nous allons biso neto za soko meki. Biso, nous allons te combattre jusqu'à la dernière cartouche, même les balles perdues seront comptées. Tu crois attaquer jusqu'à la dernière cartouche. Même les balles perdues seront comptées. On va attaquer Banalemba. Moi, je viens attaquer. Tu vas attaquer, tu vas attaquer. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Donc, Banalemba va s'aimer. Gamboni, non, Banalemba va m'aimer. Pour ne pas jouer le pseudo. Pour nga pena lo baka nga na Baptiste toi à monde à part. OK. Moi je le dis, nga na Baptiste toi à monde à part. Nous toi ko kana bisoté. Donc biso bolongo na biso na makambo wana nanu bana ne bolongo na biso na. Mais au moins on assumer que kindokeza na théâtre jalousie. Ezama kwa la maladie. Kase bandi wana ti. Jalousie c'est kindokiti. Jalousie motema mais jaloux. Donc ne moninga zuo ebite neni azweli. Yo ki mabe. Ne moninga ba obengi na ba tournage yo sepelité. To sepelité pourquoi? Ils ont un sens. Et ça dit que ça monter mabe ezali. Artiste ba monter mabe na théâtre ça té akosi. Tam su yende monter mabe. Akasi. Est-ce que na époque na bino ntango zara osangana wana oyoka pe déjà ma solo ya bande kono basi ba lesbienne. Ba série wana non.
basiriko wana pena nayoka te bongo lelo lelo nde koma makasi lelo nde pene koma makasi moko impossible basi na basi bawela basi mibali na mibali surtout bapede mibali na mibali bawela mobali donc makambo wana eza vrai tokanisaka lokuta bato bino bajournaliste so ofandi bino otala oza pede bino bajournaliste toyebaka omona collègue na bino ya théâtre akoti na bapede mo na boîte ye pa akoti na bango donc bapede yo moko mais soki bato ba reconnaître eta comme ça ba bilomo so moni yo afenta zo mobile OK keba mato OK ki les bien na tana e banda yo kana muke kaka tuosko eye makasi na kipede ma ba comme pour bunda pe bazo bwaka na ba malade pe ba rankine mwana mobile wana tama ya na loket basi malata na mobile ko molata ba mama no ba ndata zikida na loket basi lelo koma mibali ils ont beaucoup toujours étouffé le monde de ce théâtre, toujours étouffé mais ils ont évolué. Mais moi j'évolue. Ça vous dit tout le monde n'est opposé la question. Tout le monde est opposé la nez. C'est quoi ça? Ah voilà. Tout ce qui est rare est cher. Le vaut même qu'on a rare, on a cher. On a la rechercher. On a un diamant. Beaucoup bien. Question de curiosité, ouais, outil Dubaï et pas maman Gina Amatou, ma papa avant Amatou na PC Mbote. Abina tout non pourquoi Doudou soupe? Doudou soupe outa na pièce moko to salara na coupe modero. Ponga la outa et pas modero. Nazan natif y académie des stars de modero. Modero on a créé de toutes pièces. Ça je le dis, ça c'est mon papa. Ouais. Mais sous pièce mon to salara nazara jeune étudiant. Nandolinga misouté misou. Pour Barenza la solide. So mon vrai nom c'est Doudou. Mon prénom Doudou. Doudou Diawaka na Solomon. Sikoyo ba yo Doudou soupe. Pour la soupe. Donc c'est ça. Ko taper maman et mata. Neti petite sœur na nous Diawaka comme mi na soupe. Ah. Donc soupe wana pe comme ko ta la fa. Ba moni so ba bengi atale ki na nga okende. So ba bengi soupe a otala. Moi, je suis comme un grand frère, mais affecté. Donc c'est comme ça. Donc, oui, il faut attendre. Donc, quand tu as une actualité, tu as affaire ya bana lemba, ou tu peux perdre moko ya bana lemba aux Bongo Suzy Bantu. Na habité liwa Suzy Bantu et puis si pas si na bande nyonso au travail na bango na ba bande kolingaye. Voilà, moi c'était le matin. Le matin, je voulais sortir, la moni, la publication. En film Mambweni. En film Mambweni, PAA Ange Adorable. Donc, la moni a publié. Ah, maman a benguieti. Maman a publié sous à Koufina. Koufina nini? Pour malade, il faut que tu aies ne pas de souci, abandé ko bela ko ebo ngai na tikala ko yeba te. Na bi se souci oyo pibio abi ye ko bantu abembe na. Kabizela na na ko internet. Na obenga ami na ngamo na poto na bi conducteur wa bakula. Tanga na benga ba benga. Ah, tiko na tiki, ye ba tiki ga. Oh. Na za mukebo na benga, na ta yesko abengi. Mon frère, souci ba ta ko finga bi. Na moni wa bia. Oh, akufi ne na éviter. Habito solo alors chaque jour. Mais au tika là on va ngati souci obela ngabi ngabe na okama. Na ngona photo mo we image mo azolo ba na kati ya masque mo gaz. Je plairais dans les lamas monsieur Liman parce que ex copine ya grand frère. Le Viniwa. Ana Lubumbashi na pese mo de grand prêtre Mangolo Koto le Viniwa. Même temps yemba vu beaucoup kuna. Et son mot te fait nanga. Toi Zaki donc maman, moi je plairais souci. J'avais pleuré sur lui, dans paix à son âme. De place à Kenzamba Yambi. Liwa ya Suzy ebimisi ba problème ebele, yoki bana lemba boka barate bozo chambongo ya cotisation te, mais bozo imposer ba komba bana lemba, tomoni ba scandale ebimi ebele na makambo etali liwa ya Suzy Bantu. Est-ce que bana lemba bozaki na promo en particulier na Gabriel? Non, omoni eloko Gabriel alobaki wana. Na ebite so alobaki yango kaka pa loba na ye.
ta mosu aloba ni kaka ndenge alobaka na ye kaka ki bana lemba bokabaka te te so alobi bana lemba bokabaka te oyo oza mwana lemba oyebike na kabaka te seke esani voilà so oyebike na kabaka na nga esani nga bato ebele balobaka nga bapibia mwasi na nga babia mwasi adudu bafingi basi apoto mwasi apoto mwa olinga mobali aokanobata mongo te nga babilo mosu baloba na internet nayebi na ngango te nga pena navanda boye nanota nga ata na émission moto na sepe nayebi kalobaka bien natala émission no émission moto aloba n'importe quoi na otala te nga laka bongo natalaka nga internet pena nakota mimi tiktok na nga nakoti whatsapp facebook bapublication mota mosu nakoti natali soit na youtube na nga Dudu Supu TV natalaka banombre vue bani bacommentaire natala po naye bakobongisa mosala mais soki na libako ekutani na émission ngo namoni mutu mongo neti osali ndenge émission nango masiko ota émission no ocomprendre oyo nano tozala na émission te ta mosu na otala te mais so namoni mutu nayebi alobaka bien natali donc c'est comme ça. Ok, donc propos à Gabriel côté na yo etouchaki nango non nga mona alobi na ye nga koloba na nga na nini na bandal bato balokoso mona banda bafini banda te yo so za lokoso bafini c'est comme ça ata moto alobi eza propos na ye a tenir yo boni so yame mabe seke yo ezwi yo c'est ça. Bandeko no pasi bazaki na barando entre bango Mama Top Teresia Nandeko Suzy Bantu que son âme repose en paix mais surprise monene comme on a na cimetière tout le monde de Teresia kolela Suzy Bantu pene ya miboma na éviter bandeko na bino abasi est-ce que besoin ratin à kopesa bango conseil est-ce que bolukara bo s'informer pour yeba ba problème ni bazara nango barando ni bazara nango entre bango pona koluka ko chata pe de peur que moko sera kufi ba scandale comme akobima e banga bombanda et tout na éviter bomeka ko vantsa bango te to ba banda ito zaite to ba kenda kolinga mibali biso zaite bo to ya siko ndenge et puis babi basi batonga mboka te or que badevela biso basi ona fayi bango nde batonga théâtre so batongaki bangunda bayanga bakota te zolanda et en plus mutu mosu akoza bosolaka te maa na susi amonako tosola te maintenant na besoin na monako kaka ntango okufi obike ta mosu na kolela koleka bato nyonso mais tondo oyokana te azalaka kaka il faut azalaka nde nani ayembaka bina file bina file ata linganga te nga alingake bina file aloba nini so boboye na moto kosalinga te nga te nalinga ye makasi ayebi bina file ayebi wapeti nanga ayebi eloko na oloba ba oyo ezanga mama molimo te ye mo ayebi tala omoni aloba nini so boboye na moto kosani kobloke ye te tika talaka bastatut na yo amonaka ndenge nini okomi okomprendre bina file talaka yo basalama trop ebele donc comprendre donc yango wana eloko wana eza bongo motu mosusu bosolaka te malingaka amonaka c'est ça ta mosusu ma Thérèse na mama Suzy bandokana te oui mais ta mosusu mama Thérèse alingaki amonaka kaka Suzy bana raison pour laquelle omoni alelaki bongo parce que souci amona yo ata tozosola te mana monako te c'est ça ta mosusu ozape na veni osolisaka bato mongo te mais bakufeli ovanda dei na bango. Est-ce que na kati ya liste ba cotisation yo ko contribuer na yebi goûter na yebi so contribuer so na contribuer na yebi isute na yebi na ngali sute na bosa ni bena ba basibe ba kundi na yebi sute mais liste bimanki bota no so ko bona ngeza so eza liste na contribuer so eza ngala patela biso na liste wala c'est pour check te kasi atala check te liste ni check te ma Denise a besoin de 20 000. Ah, donc il y a une raison. Oui, on va ça fait d'autres Denise a besoin de 20 000. Tika, mais merci l'organisation, il y a Aimons-nous vivants. Nous va s'organiser, en tout cas, organisation les cas qui toquent. Il y a Aimons-nous vivants. C'est là, Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, t'as dit ngala pa yangwana wa ba anse. OK. Aimons-nous vivants et rassembler artistes et tout. Nyoso. Quand dans mon liste to baninga ba opesa na tena mutu musuna moneka ba pesi ça fait
plaisir. C'est que liste ebimaki wana o babimisi na réseaux sociaux, ça liste ya association ni. Na éviter. Na éviter ngate. Vous avez beaucoup de associations qui Oh, association ni. Mais dès que ba groupe pour créer qui wana pour nous soutenir que va créer un groupe pour te soutenir. Que va créer un groupe pour te soutenir. Ba komi obsèque de Kokodioko et Susi Band. Mais le belika est mon vivant. Kasi yango na emono vivante. Te même sous ces qui wana o ba audio ebimi kuna. Wa bien emono vivant. Te emono vivante. Ya obsèque. Obsèque ya Susi Band na Kokodioko. Ngape na comment on appelle ça kuna? Comment on appelle ça kuna? Na zape kuna na kata. Te mais la liste zate. On a liste na te na kata liste ba tu na za. Ah, comment on appelle ça? Comment les athées, vous avez la groupe, mais comment on est la liste de votre bande on a pas passé là. Ah, net nan. Quel baon yo ça? Basi là. Bango tout. Pas passer là. Polémique wana ya bambongo ya ba cotisation. Est-ce que mbongo ya cotisation nous senga ba ça la polémique? Ou apesa ki 20, ou apesa ki 10. On dit 500. Et là comment quoi? Comment ni matanga ba inviter nini? Feti ba inviter, matanga ba inviter ba tout. Ouais. Alors, tant que vous avez la liste, moi je trouve ça mal. Vous avez payé $1. Ça fait partie de la cotisation. Ouais. Donc c'est ça. Ils ont payé $1. Ils ont payé Maléli à participer. Donc, mais le comité de liste, c'est obligatoire qu'on paye ça. C'est obligatoire, j'allais donner. Et ça obligatoire. Ma vie est au cabaret, tu peux ça. Ah? Oyogi. Que vous cabaretez? Que vous n'avez pas de nous autres camarades. Mon épinard, que ça les confirmation. Bana lemba bonira ou quoi ça l'idée que vous avez cabaret. Bana lemba ba quoi si bibe côté. Ba quoi ça wapi. Tout le monde bien. Mais nani ni obasala ki wana les amis ceux qui de lemba. Les amis ni. Te ngate. Ngakuna na zakate. Mais ma beaucoup de flamand. Te ngakuna na zakate. Donc moi posa ba flamand. Te si comme on tourne ngeza te po na zakuna. O tourne ni ba ba zakate. Te mais you pour na lemba, tu ba artiste. Na lemba mais je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie nango. Je suis natif de Lemba mais je ne fais pas partie de Marambouana. O bazo bana lisanga bana je ne suis pas là. Mais na CP n'était pas finga bana Lemba. Mais wana ndesiko babé. Te mais yango wana de babi posa ba flamand pe ama beaucoup makazi. Wana organisation wana ndemba za habité mais biso rien. Donc yango wana. Siko flamango basenga mbongo apesi te. Kasi yango ezomona yo mode ana tunio a ozate na liste. Oh, bongo sio ça ni. Kasi yango wana ki flamango bazolo ba yango. Jamais. Nto na peta yango ça ni. Gibisanga sur yango ça. Te quand même il faut à contribuer qui. Et ça problème c'est même spirituellement j'ai contribué. D'abord qui dit là, toi qui nous comprend souci bien. Tozon a bien. Toi qui n'a pas tokundi bien, tozon fait bien et souci dans les organisation les cap bien pe les cahier bien. Et l'équipe bien mais après en autre monde bande kona ba bande soit na ba réseaux sociaux. Banani ba soit. Dès qu'on a moi si Gabriel Ayaki, il na fatu kompi. Pesi mbwa boy. Opesi mbwa boy. Mais il faut pas lugania so mbwa boy. Nya ote baluka ki président Lomende ko kata makambo. Basi donc c'est l'ande pour moi si mbongo parce que azala ABC président Lomalo ba bazong sambo. Non mais président Lombe mutalobi azong si apesi ordre bazong c'est la. Est-ce que vous moni président Lombe botuni abiye mutalobaki? C'est ça la question. Est-ce que vous kutani na président Lombe? Président, est-ce que mutalobaki na fatu abenga nani azong sambo? Beaucoup de gens est-ce que audio bimi mais na audio no qui sont présent Lombe te qui ka fatu a otinde la Gabriel to qui ka fatu do président Lomba lobi na ngana zong c'est là ye nga lobi bongo yango siko il faut bokende oluka présent Lombe avec tout honneur bokende bosengo bien beaucoup d'années pe sola na iso ko lingo sa l'émission ou bien soit on ça la nete alobi na bino ka vérité ngam na loba parce que boyezo kende bien te. Et ça la dislocation il y a entre deux sœurs. Fatou Aza sœur ya Gabriel. Gabriel Aza sœur. Te yokala bisayo. Kasi yango ndete, il faut se retrouver terrain d'entente. Qu'est-ce qui se passe dans Marambouana? Pour bazoni c'est la Gabriel bon. Et puis que zongi ça les a bien té. Yango na lobi ça bien té.
si on sonne des biso de personnes qui basonne c'est nga so sonne c'est on nga bomona na nga na tomboka makasi na nga zo na pasoli yango et puis ya mbongo na biso te ba kanga te poza ya biso te na pasoli yango na 23 na pasoli nga na bino siko guerre na biso te bo sonne ça et OK ça sina mabe la main tendue n'a jamais été refusée et ça m'a bé peu importe loko Gabriel la sala. Vous allez prendre l'argent, et tu attends le bibo, le bani maramusima. Faut suspendre et attends. Non, suspension on peut y aller. Non, suspension au moins. On va suspendre pour l'année. À une organisation il va suspendre. Babi enda za cause wapi. Zela nanu cause ya wapi. Capture. Wapi. Capture au tous allons. Bref. Ba mona beneza yim tati. Te preuve ça na conversation mo ba solo la na fatu. Audio. Yemoro Gabriel alobi d'ailleurs tout azozo makambo wana nyosa zotindela ngo ese. Et c'est pas juste. C'est mutapibia. Et ça lobi que yem d'apesi. Et ça lobi te mais de fait que aura Yemoro Gabriel la base opesa ngo ese pe mutapibia. Est-ce que bi ko bobi bisa mo no ebemba tata no. La place tata za kufi. Akoya kufi bona. Po lo baika bon. Bakangi ondokiti. Amoni bakangi ondokiti mais tam susu lo baino bongo te. Tam susu lo baino bongo te, c'est ça. Domato. Mais pourquoi nous surtout on est bimaka so ibozana ba mama matanga de ba problème na bino nyonso ya ko bimaka koto ndeko no maxi avec ko sa biso ba révélation mo grave azara mobala mamisa. Ça me concerne qu'elle est alliée. Il y a pas propos naï à tenir. Mais ça ko sali bino nyonso. Non, nge sali ngate. Toi ba lo ba bato théâtre ba comédien ezara sans impro. Moi je suis Doudou. Ngana Doudou. Ngana ndenge na ngati. So il y a lobby et concerné yé ta lobby à tenir ma propos naïe. À quoi ça me concerne? À quoi ça me concerne? Pendant toutes ces années, c'est créer quelque chose de nouveau. La net, la maramabiso. Si quoi conseil ni no ko pesa na bande konayo ya basi o baza ko potana na réseaux sociaux. Baza ko fingana, baza ko binisa ba secret matin midi soir okolo bana ba. En tout cas, ngana omona boko kana aussi ça no ba makambo to za na ngote to créer ba biloko mosusu. Nga pona nga faut batika parce que bano a théâtre ba ya siku. Ba tala bino bo sala ba biloko bongo. Ba mona ka bongo c'est pas bien. Conseil ni to ko pesa bango. Bango ko so ba bien, bango ko to sala non. Ngana osenga bo batike loko. Toi associé Nzambe na makambo. Le makambo biso esenga il faut Nzambe. Pasteur de la foi bénissa bato mesimba te. Ba bénissi bato yelo ka ko ici bato yibi bala muki yibi. Ko ici bato bandoki bala muki bandoki. Ba ko misu plus pire. Ba biso ba bengani ba démon. Obi kombe ba ya. Ba ya kamakasi. Alors esi na biso to ke na tangamba. To ke bina ba mvulusi. Papa si moki mbako to kepe na bo maya nkamba biso tu. Mutaboya te boyi to sengi ba to bengi ko général ka songo ba kango na makasi ba tioka bis. Toké notre aussi ça m'a rapport. Donc comme obligatoire matin na bis aux artistes matin. Bozana ba parti moko bo signer o e comme senga bokeno linda na maya kamba. Ah? Oui, il faut biso tout au de maya kamba. C'est là biso ba sengi biso tout. Donc bozana ba parti o bino nyoso bo signer. To kiata ba sango to kepe na place ba bet biso ba obéni biso tout. O boyi ba kangi yo. Kota na biso toké. On a un peu de mataku na toki. On a des obima kuna. Mama, obima kuna oyoba ni bimu. Yaki pede obima. C'est là là. Donc yo so les gars perception que bino nyonso bozana kati ya papat obo signer fo boke lukela ngo. Yeko yeba na kuna. Yo na balele kuna ka. Kabi biso tout okende. Oh boy ba kangi yo ba tiona bisa makasi. Tala biso tout okende. Omo ba mususu akoma na nzena kite te matana bis. Tokéi. On a que non se soulager va soda va kotika. Pour qui mate. Toké biso nyonso to yeba na kuna. Bongo mona bata motema bende ba koya kuna. E bene ba otika la kuna. Ba obimate. Ba otika na Jérusalem ba isi ba ngotika la. Oh, botika la na ntolandela bino. Ba musu ba koma ba makaku kuna. Nalo mona. Makaku sunde. Oh, délivrance le koko makaku. To ba wa uta na makaku c'est là mona. Ba musu ba mayake katana. Bayaka wapi? Oh, biso moto ezali un théâtre animateur. Mais qui c'est théâtre ça répétition. Qui c'est succès ezali? Qui si théâtre ça répétition. Il y a déjà ceux qui na ba groupe musu président répétera tata la.
Fouteur du monde de Tabandara. Fier, voilà, on met la moins bière dans la rep. Ok, c'est interdit. Pendant la répétition, tu peux prendre de l'alcool. C'est interdit. Même pendant le tournage, tu ne peux pas prendre de la bière, il faut se la concentrer. Mais sous ce monde, la bière, elle est en compte dans la table. Faut. Bachelino président Sika, président Saïsaï, impression na yo. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Okay. Tout à fait d'accord. Et j'ai la joie immense. Il y a ma nouvelle. Wow. Je suis prêt. Et on peut sa voix sur ma casse. Il va bien voter voix dans les royaumes. Pourquoi? Azana bon sympa. Donc mon été. Aza yem façon na yi. Moi je suis donc gay. Non mon ça ça me approche à yi. Je me suis toqué na madame. Merci ma paye du peuple. Moi terrasse bon place bon mais la zala. Tant là moi ça ça une bande na voiture. Tant à mon ah soupe. Je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas. Non abi mutu. Ba jija ke na musika te. Aïe binga. Non c'est bon ça. Eh yon de bon so. Non moi sinon. Je sais ça aussi. À mon engagement. Donc c'est ça. C'est ça donc yango wana. So iba type do yepena ko ngakuna ngai ba tchate to voter yi. Ba tchate boso ba tcheba to ba tchaka ba ko ba longola te. To voter atikala pour atikala voilà. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous vraiment pour y question oh son a tourné au salamabini. Ranking ya si la na belle fille. Et ça condamné comme on a bande qu'on a basimi balé ba émerger na ba chaîne na bango, ba ko sa ba production na bango, mutu na mutaza na kwen na mais bango mi balé baza ko yoka na te. Et ça condamné ni so ezana liloba moko ko loba na bango mi balé ko sola na bango. Oh ba yoka na ko so ba yoka na te. Solo. Ba yoka na bien. Si la belle fille ba yoka na ba bandeko. Papa na bango na maman bango za théâtre. Biso no so tozana to bandeko ba yoka na ba. Nalo ba nalo tso ke ba yoka na ba. L'accent. Ba uta groupe ni. Simba. So ba yoka na te président bango sani. Fa vanisa bango. Bona vanisa bango se ke ba yoka. Kon président lomba vanisa bango. Se ke ba yoka na ba. Ba scandale. Est-ce que na posi? Te ba no avanisa bango te. Kasi po ani po ba yoka na vanisa bango te. Ba yoka na bango. Nga po na ba yoka na. Oh, na kama ba ndo ba. Si ya be fi ba yoka na ka. Pour les bâtiments, babon pour chaîne réseau ça succès au pays ça succès ouais c'est que bateau ba yo kana raté ni ba ba la wera na JB bon bande ko na bino ba comédien oyo ba koma ba porter parole asi la ba finga baby ba finga baby na komboisi kay bateau ba sala eloko te ba sala bango eloko te Kabila sundola bateau mususu bateau ba lobeta to pour na Kabila lelo Kabila rejeta bango nzamba lo ba yini bono bana suka bo bani to bengana milimo na komono abani na ebibinote ba prophète de malheur bato bayaka abike kuna sila abike kuna belle vie ba prophète de malheur ba osale lokote ba kutana tana buluzi loka ba biso na biso so ngana komi proche belle vie na proche sila bandi okela ba osate ba osala te motema be ko longwa motema be ko longwa et on a biso vérité ngana banga mutute mona mondo asinema na banga mutute nga nele bi nzamba zananga mama na nzamba se azali mwasi na ngai yaza nzamba mobali mama za nzamba se mwasi za nzamba mobali mwasi tangaza na za bido na banga mutute na kelela ka mutute mais souci na nga bandi ko nga ba benga nga na théâtre to jouer to zonga nde to zai to zala bien. C'est comme ça. Souci n'a rien. C'est ça. On va bien à côté pour nani. C'est ça les problèmes. Il faut ce qu'on retourne à bango. Tout ça va faire pas de bien à limiter. On t'a sorti le bani. Et donc on a habité. Habité son nom. Mais on dirait. Net yo au salaire théâtre. Tu bien ça va. Tu me dis bien t'inquiète. Et donc on a ça théâtre avec la habité. C'est quoi? Boudo il va ne. Il faut qu'on nous batte même si. On ça va faire pas de bien à limiter. On t'a la réponse naïe. Ça le bani. Pour moi, je n'ai pas de problème na acteur mon. Toi, n'a pas de problème. Regardez, na ngane ba orgueillité, na ngaba polité, ba discipliné, ba mitema mabende na ngaba moté. Ba songi na telemela ba makasi. Na telemela ba makasi. Ba mso abona dudu to benga on jona kala ba moto. Oso ba ngandeni.
so moto na yo ezobanga yanga nde vuluzi jeté nga na théâtre na kisi te we na théâtre nga mosala nde répéti moko mosusu yaka na rep nango mona nde napesa rep nga mono napesa rep soki nga naza te obi na voyager rep eza te bopema soki na ye nga mona napesi moi je suis comme ça po ebele otikela bango bakabola bagroupe soki epa nanga soni yaka te alobi ezalaka te groupe de cinéma ki ya mono makambo wana eza te nga tokomela nga batere nanga tokomela biere lelo lobi so ereta na bengani mais epuis na suspendre acteur pena tomeli masanga tala tomeli pena tokabwani nini après nga ke lobi avant après merci akabeli lobi $10 après moi 10 tiens la poche mais so lobi ereta na bengani moi je suis comme ça nga tatolai nombe to moko lobi ereta na bengani nga mosala tomosala théâtre na groupe sans souci na soka pena kuna lelo tovandi na ye tokabwani mais ye rep na bengani nasi aiza matete te kuna c'est vérité. Oh, moi je suis comme ça. Moi avec le travail je ne blague pas. Ça c'est mon travail. Travail dans le débat et dans moi aussi. Travail dans le sombeli ngai le banganga. Je suis très bien. Mais c'est vérité dans la mutane gijango te. Na lingango kutute. Tango zo ina ndeko no ngala ko telemela yo. Yo no sema na bandeko na biso nyonso ba diaspora. Bandeko nyonso oza libana na mboka ba o nyonso bolanda biso. Il faut beaucoup prier pour les artistes comédiens. À lire to kende lango za mabe. Théâtre qui est en voie de disparition. Ba biloko yo ba lesbienne ba nini boy. O ba bien mukola suka ezate makambo ba na bekala. Ozo mo libana na Sodome na Gomorrhe. Nazo yesa yo donc mukola suka ezate bino ne mo suki sango bite makambo ici. Il faut beaucoup prier pour nous. Continue à sommes bon aux solutions. Mais pour prier et l'équipe bon on a valeur. S'il vous plaît, baninga bazobo mabaninga likona bon ba biloko tilate. Comme mibali ba wela mibali basi ba wela basi. S'il vous plaît. Bobonde la mingi ko na biso. Et puis bato bobonde la bobonde la na motema moko pe na bosolo. Etera to sambela ka bon non. Et bien ba ke na église motema ya mabe. C'est ça. Merci Papa Doudou Soupou. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On a évité message ligne à Soupouza pour la comédien et puis la dédicace pour clôturer l'émission. Et puis programme il y a groupe. Ouais, merci. Grand merci à internaute Nyonso. Puis na abonné à la chaîne Oyo. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo. Chaîne Mora bien pour mon émission sans polémique. Sans polémique, c'est une très belle émission. Merci. Biloko bébé émission ezali awa ba film ezali ba documentaire ezali awa ba reportage kitoko ezali awa. Chaîne Oyo papa na maman ba vandi na bana bazota la chaîne Oyo teke chaîne Mora sampasa ba vandi ça mona dit quitte là. Non. Pour ma fille et banda donc chaîne bien abonnez-vous massivement. Moi Doudou qui vous dit de vous abonner massivement à la chaîne Oyo Sala Malamu Mingi Nzambe nanga apambola bino. Donc bon à contacter là c'est facile comme de l'eau à boire. Ouais. Plus 243 ya Willy Moucheni code Mboka 89 510 18 84. Na bandeli pour une meilleure audition plus 243 ya Willy Moucheni code Mboka 89 510 18 84. Vous en appelez na WhatsApp, na Instagram. Nous avons un numéro nanga yango wana. Nga bureau ayambara téléphone nanga ti bureau. Mais zoate. Mais maman musanga zoaza zoate yenani. Koba ala zoa na mobile na yi. Yezo so ayambi non. Ayamba moi oui, on a besoin pas Doudou. Rappelez attends dans 2 minutes. C'est tout mais pas si mon mère a passé. Pas si ma peine a passé. Donc voilà. Alors la répétition on a répété chaque mardi de la semaine de 9h à 13h30. On répète en arrêt tribunal Nanjil quartier 12. Dans ce tiki entrée qui moute dans le marché de la liberté, Nanga Mwanjili, na Prince Karabo mona salle de fête moizana haut de vie. Meilleure salle pour la location et ba fête, ba baptême, toutes sortes de cérémonies. Et ça na haut de vie na répété rawana. Mardi mon na salle, mardi mon rep, mardi mon tournage. Le mardi mon a répété, mardi mon tournage. Pour on peut ça na tempé, ba vanda, ba se défouler. Donc voilà. Nous avons la chaîne Moro Awanakin, Bisso TV, chaque lundi
na 16h juste et mardi rediffusion na 13h juste. Donc ce bolandi bomo na pièce abiso eza erreur grave. So bobeti chaîne nga Doudou Soupou TV bomo na ba théâtre nga ndele kaka vos commentaires ma message amino et ça nga eza le bienvenu pas nga pona bongisa musala. Donc non c'est na bino pe bo s'abonner na chaîne wana. Donc eza na ngona mu ibandeli mais malé menzamba osunga. Voilà. Babi examen d'été bimi nana ozwa te. À tout seigneur tout honneur. À tout seigneur tout honneur. Fleur soupe moi siap. Bembe. Là où repose le cœur de Doudou Soupou, la mère de mes enfants, ma tarte à la crème, ma douce fleur des ravins, mon souci de tous les jours. Tu es comme l'équilibre. Quand on en a, il faut beaucoup d'attention à chaque instant. Bibi, bibi, biolobi singa ki yakanga ko ekonda. Wa fin. Mo ko ezanga na 9 comme 100. You are mystique. Déjà plafond. Wa kana mbanda te bambanda nde ba kana yo. Wa mystique. Donc na pesimbote na wawa bakula wali jo. Papa na Brinella, mon cas amour na bijou. Mon ami du siècle, mon producteur, Wawa Bakula Wali Joe, mon ami très fort. La pessimbote na JP Bakula, chef méchant de aide. JP Bakula, le quoi les oumela. Fondation Wawa Bakula Bissouni, mon bana pessimbote. Francis Onodinga, Ono Tetelake Mafumbe, mon petit, mon partenaire, Borgelo. Francis Onodinga na Manchester, prêtre. Na pesimote na Filigence Basilois. Filigence Basilois, prêtre. Filigence Basilois, Oumela. Koleka film Titanic. Dans Yoyebi. Na pesimote na maman nanga Henriette Zolandonga. Na pesimote. Edo Diawakana, mon grand frère. Moté ma Metempia. Titi Diawakana, moté ma petit Jacques Alimasi. Didier Diawakana Mbisi, moté ma mère doublée, na Kisangani. Nelly Diawakana, la plus belle femme du monde, Nelly Diawakana. Na France, la personne beauté. La personne beauté, na Levini, wa chef coutumier bana lemba. Un gros coteau grand prêtre, Levini wa, la personne beauté. La personne beauté, na Nanomi, on a Diawakana, ma petite sœur, na mo baxele soupu. La personne beauté dit, dino boyebi, abet un plan mbele. Yo yebi, cousin, et le wanati, ça la raboui. Papi, papi, mon ami, pitié. Non, les lots mabé. Papi Moulumba, les États-Unis. Marie Bossemi, phénomène Malou, na Columbus, les États-Unis. Na Pesombote, na Gabi Boka, papa na Marc Aurel, Gabi Boka. Papa na Marc Aurel, yo yebi, massa na Gabi Boka, na pesi mbote, na pesi groupe de cinéma qui a mon momba, mbote, Salon Flore, Soupu, nyonso, na pesi bino mbote, même ba journaliste, na pesi bino mbote, nzambe na nga pambola bino caméraman, émission oyo zala kaka. Donc, oyo nyonso amoni, na lobi likam, et bete libaku, je te demande pardon, parce que, excuse les amours, pardon, c'est une force qui libère. Nzambe na nga pambola bino bobondela makasi mpona biso artiste bobondela makasi fimo aza na Londres na pese mbote na opesa te akabaka te ayebi akabaka te na Londres akabaka te ali na filmisa ba fina nga Londres yo akabaka te mabo makasi Flamable na box da bunda ka box na ba gant. En tout cas, merci beaucoup, merci Papa Doudou Soupou, merci na bande konyos tout. Bosi occasion à la émission qui toque au du début jusqu'à la fin au moment que ma fille ezate, to les épées mutute, to solika vérité n'engezalaka. Tukuta na bino prochainement na émission mususu. Au revoir, ciao.